ndako te ba fufu na lia merita mais pas nyole ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na za na salle de bain munene na cuisine munene ya mpele lisa te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi yo muto ofuta na za assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo ya Roger zo déjà assurance ata lelo soki liwe ye obe ndinga zobela bongo famille ko sekete te pona mbongo assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que boule ko perdre musala na yo ou bien kufi bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo nyonso wana isengaka bambongo yango mpona bamasta Londres surtout na Angleterre mirasure eye mpona koregle baproblème wana naza so na mosala tino badufuta pale ndenge nini benga mirasure comprendre nakufi fo bakundanga baobsekisa nde nini benga mirasure lelo soki liwa eye lelo soki okei bato bakotikala ndenge nini na nsima na yo est-ce que okokundama bien est-ce que bana na yo bakotikala na vie moko oyo bandaki kopesa bango ntango ozalaki na bomoi est-ce que badete na yo makambo oyo nyonso ezalaki na nsima na yo ntango yo ozalaki na bomoi est-ce que bato bakozango en charge kombo na ngai ezali Mireille Kato nazali conseillère et spécialisée na makambo oyo etali assurance nazali wana mpona koyede motu nyonso na kati ya communauté oyo alingi koyeba assurance vie efonctionnaka ndenge nini assurance maladie critique efonctionnaka ndenge nini numéro na ngai ezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35 Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya bana na bino dans le futur. Mais c'est génial ça. Chers internautes de www.ecordc, EcoDRC, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous regardez, ça dépend de l'heure où vous nous captez. Je sais que vous êtes déjà nombreux devant vos postes et téléviseurs juste pour suivre cette très belle émission de ces beaux sites EcoDRC. De lui-même, JTT Jean Thibault, mon patron, mon papa, à qui j'ai dit en tout cas merci beaucoup de me faire confiance. Merci beaucoup à tous les internautes, toutes les internautes pour votre fidélité. Donc voilà, ça fait un bon moment où on a les donc na belaki nous autres vraiment permettait quitter na ça vraiment devant la caméra mais Dieu merci je me sens déjà très bien en bon état et surtout en bonne santé merci na ba onyo so ba komela kingai merci na ba onyo so ba benga kingai pour nous souhaiter nga ba bonne guérison en tout cas. Je vois maintenant que non, à part ma famille biologique, j'ai encore une deuxième famille qui s'appelle EcoRDC. Quand je parle de EcoRDC, je vois les internautes, je vois aussi EcoRDC Presse, je vois EcoRDC Cinéma. Voilà, devant vous, c'est celle qu'on appelle Nora Kalonji-Lawidj. Je ne suis pas seule devant la caméra. Comme j'ai déjà dit, c'est Nora Kalonji-Lawidj. Et si vous nous captez vraiment 505 chez vous, c'est grâce à celui qu'on appelle Peggy Walunga, Peggy Mobala Moulai, Mouindo Mikolo, Dimiona, parce que santé, et comme les camis, qui ont obésité. Et voilà, aujourd'hui, nous allons Lawidj avec une actrice comédienne. Elle s'appelle Paola. Elle évolue bien sûr chez Lisboy Fondation de lui-même, SOB, il l'a dit. Voilà, c'est avec elle que nous allons vraiment, c'est un peu de Lawidj, raison pour laquelle je vous demande déjà de ne pas zapper. Sur Ressemblable, vous ne serez pas déçus. Voilà, je crois que vous l'avez déjà vu dans télé-réalité et elle a aussi tourné Elubuya Basta et aujourd'hui il s'agit des écolos. Voilà, alors je vous demande déjà de ne pas zapper. Sur Ressemblable, vous ne serez pas déçus. Voilà, nous sommes en plein capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa bien sûr. Et précisément, nous sommes à Yolomé, avenue Balobarate, pour au moins la paix, on a raté na batuna, au moins la paix, Yolanda. Tantina Batoupé, Basali et Mabé, voilà, vous comprenez qu'il y a déjà des gens à Yolo. Voilà, Peggy Walungwa, nous sommes déjà au coin là, nous avançons déjà, donc Tozo qui n'est vraiment pas Paola, l'autre, la Ouidjenaï. Donc Tozo la Ouidjenaï vraiment, donc, boye que non, et que RDC Zawanara, pour Nabino, on a surtout ça, la toujours pour nous resservir. Internet na biso parce que fidélité na bino netinda biso to bimara na basé à moyibwe donc ce qui ngano rakalonge na bimina c'est à moyibwe et ça grâce na bino en tout cas merci beaucoup. Oh Nzambe, tu vois maman m'a dit Zalara tout ça déjà Nzambe Peggy l'autre nyoko mite l'autre beti ku tu portail ta to tuni ku tu temba la moko bolukani bonjour d'abord maman. Bonjour. Ça va bien?
Bonjour ma blessée. Bonjour. Vous allez bien? Voilà, bah bien un peu de mœurs, biso respect toujours. Vous allez bien? Très bien Nora. Ah, pourquoi tu n'as tenu? Quand tu as Nico, biso te lève sur le hôtel au lisusu te. Mais bien gâté aussi, n'est gâté l'hôtel taille. Bon, est-ce que vraiment actrice n'enga zala na to star azalara toujours prête. Mais c'est ça là moi bien sûr. Numéro nu les gâtés? Non, on a changé de téléphone, on a dû téléphone naïe, on a salé là. Moi ni siko que tu as raison. Pour rentrer ta quand on a venu des akimia to là. Tu as ça. Kin. Mais ça n'a déjà. Pas comprendre biso. Boni masolo, boni musala. Très bien, on se les cas bien, tu as répétition. Pourquoi moi tu vends du banda, na blessing to zo mon peuple. Vraiment se les cas bien. On se les cas bien dans les bons. Papa pas bien. Très bien. Voilà, on a fait là. Ah, d'accord. Voilà, chers internautes, comprenez que nous sommes déjà avec l'actrice Paola. Donc, c'est avec elle que nous avons remis un peu de la Ouija. Déjà, je vous ai demandé de ne pas zapper sur le son blague, vous ne serez pas déçus. Peu savoir sur nos bilans, il y a télé-réalité, au salon l'écho, il y a Louba Bastard pour ça, l'écho. Je remercie d'abord mon papa, Jean Thibaut Chiboaboua, les boss des boss, papa Yabana. Il m'a tapé ça on a fait ça sous occasion, on a les cas ça la télé-réalité, Peloubou Yabastar. En tout cas, on a selon peu de fans et cartonna. Et pata. A Kamwe Moukalesingabi, Paola Talatala na Kamwe et Loubou Yabastar, na 3 jours, 13 000 vies. Télé-réalité, 2-3 jours, 14 000 et quelques vies. Donc, il y a qui tellement qui tournent comme casse. Et puis, bah retomber dans le yaki. En tout cas, on a senti qui vraiment qui est quoi RDC. Non. Voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle la JDT Jean Thiboti Baba parce que c'est grâce à lui que nous sommes devant la caméra. Au salaire qui est télé à Bastar, au salaire qui est télé et Louis à Bastar. Mais quand même, on travaillera déjà quelque part chez Ladi et Sobé, Lisboy Fondation, bien sûr. Dès qu'on les cacawan, écrire là, problème t'es? Non, écrire là, problème t'es parce que est dérangé à Moussala n'a été. Tu vois, Lisboy Fondation, tu as une structure. Tu travailles chaque mardi, tu as une répétition de 9h à 15h. Donc, mardi, nous avons 9h à 15h, nous avons un et là, nous avons empêché. Mercredi, nous avons un tournage dans la Lisboy Fondation. Ceux qui nous ont proclamé le tournage, donc le tournage à Moussala, ceux qui nous ont proclamé ceux qui ont un tournage quelque part, il suffit qu'on a signalé dans le groupe que non. Président, chef, Songolo Pakala, il y a place pour un tournage. Ceux qui accordé ceux qui accordé vraiment dans le thème et créer un problème pour vraiment et perturber le programme. Voilà, alors merci beaucoup quand même. Tu connais Paola aux écoles Nini. Paola naza Mukongo. Mukongo wapi parce que Musingombe. Ce qu'on est dans l'école on a bien on a ba repas na bien ba boza côté na biso ba sorte ba repas boza non. Biso tolambaka mbinzo na mayebo sangisi yango mayebo ya mai tolambaka mbika wangila fumbwa pondu tu vois. Est-ce qu'on a nyonso wana yo lingani mingi? Nyonso wana mon plat préféré n'a vraiment au ngana lingana ko lire chaque jour. Eza fumbo na makayabu et puis wangila na makayabu. Alors on a nyonso wana tangi nini semble vraiment facile obi que non. O so na sombi yango na lambi don na tina kuti o tuna mama e ba chaka su nini yo. En tout cas nyonso mba na beta yango dada. Assure. Bien sûr. Na sûr mais wangila nde en tout cas koko sanate. Donc si je comprends bien ce que tu fais bon lamba au bet quand de beta dada beta pe dada. Oui hein. On lamba bien. Vous êtes prête? Nous sommes prêtes. OK, c'est là biso to pesa mbongo elubu na biso. Donc voilà chère. Mais ça là déjà Louba Bastard. Et bon et bikolot. Ah donc eux ils Louba ya bikolo. Tu ekolo na ozo comprendre. Ah OK Nora. Oye bisanga ite.
Alors voilà, chers internautes, vous avez vite compris qu'il s'agit de Wangila, non? Voilà, Wangila, l'autozolia, Wangila, babi, Sala, Oyo, Biloro, Msoso, Lia, Kane, Tinga, vraiment, mais habité Zambali, Bosso, Nangana, Lia, Wangila. Parce que je t'informe, mais Zambali, Bosso, Nangana, Lia, Wangila, parce que non, Lia, ouais, non, Lia, la vie, on s'est payé ma casse, c'est un lien comme un fan. Et puis, si on a une stratégie, on a une stratégie pour un. Oh, ah oui, hein, bien sûr, c'est au copiaka. Bon, voilà, chers internautes, vous avez vite compris qu'il s'agit de Wangila. Alors, pour nous couper l'issue maintenant, parce que RIC est poussani, tout est manabiso déjà tout qui n'a pas Wendy. Je crois que Borosala vraiment déçu, Torosala vraiment déçu. En tout cas, on a jugé. Et on a mutuellement benga que nos rabines bozala ka bilo no so balamba bolobaka ezabi ezaka faute na ngate faute à monoko ceux qui n'allient na yo qui ngo bien voilà pourquoi dans le barabé mon copain na rolia na yo quand mabe na lo balanga vérité que eza mabe donc voilà to goleka to ki na biso voilà Peggy Walunga je crois que on peut déjà partir au marché ma blé otikali voilà. Alors, chers internautes, tous qui est déjà Wendy, l'autre, Tolia Wangila, Peggy Walunga, Lolo, Lia Wangila. Pas de problème. Pas de problème. Voilà, chers internautes, je crois que le lot, il s'agit de Wangila. Nous sommes en plein capitale de la République démocratique du Congo, bien sûr. Tout ça, c'est juste pour vous servir et nous servir parce que biloko na lobango que notre surtout yambi bato biloko balamba ezaka te binonde boye kola kolamba biso moko pe to ka présenter to kola en tout cas kolamba en tout cas merci beaucoup na fidélité na bino parce que grâce na binonde tozora 100 francs grâce na binonde tozora 200 francs merci beaucoup vous allez toujours brancher sur Ensemble Black, vous ne soyez pas déçus. Je crois que Peggy Walunga, si tu es d'accord avec moi, on peut se reposer le temps que Paola Azwa Kitunga to kende wendiana biso. Merci beaucoup. On a changé à rater. C'est bon. Tala mwamba bako. Mboma Paris pe majoki. La foule basamboe mwamba bako. Non, c'est ça comme. C'est ça comme. Ça va faire ma utilité comme Voilà longola poussière. Soko longoli poussière te. Boko te mabele pena moyen. Moyen basukola ngo te bébé ko sala bien te fuka ko. Basukola ngo te. Ko yungola kaka mabele leke sili. So sisi ko yungola alo kupoli. So kupoli. Na preko sisa okupola le. Bani. Sukali soki tozangi na mesa impossible mpona baklia mama mwe bisi ya biso bangala ya lokumu ya ngolo filmenga bafilme loko simbi boye afilme boye yo te sava yango libosumba ta nyonso bana bongo abateli nkombo ya mwenge mokwako ya ye moko ye bosiri
Merci, hein. Maman, yo pena. Tomate A combien? Tomate A, ça c'est à 200. Tomate c'est mal. Je dois tomate à 5. Je dois A, on y va 5. C'est le roi en mer. 300 plus 300, c'est déjà. C'est déjà. J'aime bien. Oh bien tu là. Ah ça c'est calme. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. RTC, biso mokili ekomi kotala. RTC, site mokili ekomi kotala. La maman bayaya baleka, 6 000 internet kotala. Merci. Lelo no lamba wangila. Asombi wangila na biso yango yo.
nanikisi na pupoli na poni nanikisi yango bapupoleli yo baponeli yo bapupoleli nga baponeli nga banikeli nga parce que soki osomba ezala po so nazalaki nango na ndako nga moko wana nde ndenge napona na nasombi tomate na ngai ya kondoma poivre piment na ngai eza wana mosusu nakotia yango na kati ya wangila mosusu na koto yango mpo bato balia pembeni tomate na ngai ya sachet eza wana mpona boyi kosalela boîte nali nasalela na ngai ya sachet naza na ndembi naza na poivron mpona makayabu na nga na matungulu mosusu ekota na wangila mosusu ekota na makayabu awa naza na mbisi ya kokauka na poisson naotia na wangila na nga mbisi ya kokauka naotia mpe poisson pourkui wangila na suka yango ezala mwa bololo po totiaka yango poisson mpona poisson esalaka fukani na biloko naotia poisson naotia mpe mbisi ya kokauka na kati ya wangila na nga awa naza na fufu na ngai nasombi masangu te parceke naolamba mpenza fufu ya biso bakongo fufu na biso ezalaka manioko makayabu na nga mpe natie na mai deja avant nake wenze natikaki deja nzungu na nga na moto mpo wangila esengaka kotia yango na mai ya moto ezotoka wangila so tia yango na mai ya malili esa potopoto eza bien te po kotia yango na mai ya moto donc nalideya na banda kotuta wangila na ngai si je comprends bien wangila eza na mwa baressemblance na mbika alors ouais wangila na mbika eza na baressemblance mpona tuta yango non wangila eza bulbul te ezala nango pete donc lokwaka potopoto mais soki ozolia yango na mbika donc nayeba différence nango te na wangila na mbika ndeti nga nde mama ya biso alakisaka kolamba yango na wangila na mbika différence nango nayeba te. Voilà, chers internautes, je crois que vous comprenez déjà qu'il s'agit de wangila. Donc, Aza vraiment exclusive, a explicité vraiment très bien que non, asombi wangila nae, asombi tomate nae ambouma, ça tout. Tomoni pipi na biso, tomoni pe cube na biso jimbo, voilà, tomoni tomate ya sachet, tomoni poivron, tomoni litungulu, tomoni pe huile, makayabu pe yango oza rapide, okati yango pe susu na kati yango na tiango na mai, mon to bandi retard, donc nazo welisa ngonga, parce que lumière du jour est important. Voilà, je crois que les lots Congo se retrouver, des affaires à wangila Congo et les bilans à tabob molé ma super donc les lots par là on l'accepte de la carte vraiment fufuna wangila en tout cas cher internaute pays walingo si tu es d'accord avec moi tout dans ma pause mon pied le temps par là appelle ça moi moto parce que ah oui ça appelle ça moi moto plus ça effectif pays ma foot oh est-ce na wangila oh non mon on wangila ebimisaka mafuta yango basenga biso huile na wangila tenja ya solo po ebela huile peki omona non nate mai te eza huile vraiment eza huile naotuta yo otala eza huile wangila ebimisaka mafuta wangila balamba yango batia yango mafuta te po yango mode ezala na mafuta na bon mai na ngai etoki nasukoli maboko na nga parce que eza contre hygiène ebanda boye wangila na nga dala na sisa ekotuta wangila yango supu mama Zambe nazotia wangila na ngai na mai na nga oyo ezotoka na moto babiloko kolamba yango ebima bi eza jete mama na mpe beli te boske so ebimi na mpe mabe non ana oloba mpo na yebi tozawa oloba mpo na yebi mama Pourquoi mbika chocolat siko?
Maman naloba ni bazomona dayake na otuta ndembi bepisi na ngai wakapema papa sati Obisara. ida ewa ngaya na uki opende sula wangila tout à Ndembi. Ndembi. Ciboule. Vraiment ciboule. Ah. Ouais. Ciboule na français. Ah, na français. Na linga les ndembi na français ciboule. Na ba ta sauce photo la. Ndembi na ngana sangisi yango na ai. Na ba ta la kisina. C'est bien en français pas si. Qui kongonde a. Écoute. C'est là que mission na yo. Autant na mbonga mu. Bleble. Oui. Makanise ke wa. Non, bien. On finit. On a changé maï. Aboy. Sikoyo nazwa mbisi na ngai asangisi yango mbisi ya kokauka na poisson omona we naota yango na kati ya wangila nango et après nazwa bepice na nga na otia soni elakisiki ya wangila ala ebeli parce que mai edimie non non ebeli te non bete natiaki yango etoka natiaki wangila na nga na mai ya moto mai natika yango etoka nano yango moko bongo po ezwa forme ah donc si je comprends bien batokisa yango sans épice sans eloko kaka nde na tuti bongo na tie mai natika yango etoka nano bongo sans eloko ntango etoki esangani nyonso na mai siko nazwa mbisi na nga natie bepice na nga na mélange yango après nazikiki yango natie mungwa natiki yango etoka après kotoka wana nde sikoyo nakotala nayebi ke kosala autant de minutes po ebela. Donc si je comprends bien deux autres mbisi na o boye après otie pe bango bepice na o ouais na mbisi na nga na bepice na nga nakotia yango moma moko. Voilà, chers internautes, je crois que vous comprendre, je crois que vous êtes en matoi parce que première étape, ils avaient tout petit wangila nae, à Chiramoto, Azili, Kunon et Toka. Et puis, tomate, bah épices na nga. Bah épices, tomate, lembi, litungulu. Na jumbo. Non, jumbo est à part. Aïe, donc mélange avec épices. Mélange d'épices, mignon surtout. Oui. Mais si je comprends bien, vous ne pouvez pas penser à l'année les épices au kata. Est-ce que c'est obligatoire? Il faut qu'à battre non, c'est obligatoire. Non, tu as ça au kata, c'est pas un problème. Mais il suffit que les épices soient dans la kata ya biloko. Mais c'est pas obligatoire qu'à battre tout. Bon, vu le quoi tu mets ça dans tout déjà, donc on a tout. Au kata, on peut au râper, au ça, voilà. Et après, je vais mélanger.
Ok. Ouais. Nzamba ça bilo ibeli. Kokala. Là, je vais laisser. Ensuite, on va tout toka. Entre temps, il faut tirer piment na kati. Piment na tia na kati ya biloko na ngai. Omoni déjà eza mobimba na nini na nzete nango. Na longoli yango te pourquoi bato mosusu balia pilipili te. So longoli yango piment na epanza na biloko. Mosusu alia yango to aza na difficulté olia. Donc notika yango boye motu amoni ke aza na mposa olia piment ye moko apanza yango na sani na ye. Mais mosusu na otuta yango pembeni ezala nango wana pembeni oyo aliaka piment akozwa piment alie. C'est un peu ça. On tient cube blanchi na ngai. Wangila na biso ebeli. Komi déjà prêt. Komi kamwa. Mon meko lambi bilongo olimekamba. Ngama olamba moko pisi sanga petit. Écoute ça petit. Si sanga petit mambo meka bilongo na nduto pesi ça buta petit déjà. Meka na. Ouais, moi déjà ça va. Il y a même goût wendeni. Encore un monde là, ko kumisa on tina sekondi. Wangila na biso eza déjà prêt. Moi si je comprends bien ebeli déjà. Ouais. Combien d'étapes nini? Combien d'étapes sikoyo ya makayabu? Makayabu mosa makayabu na ngai. Eme déjà na ngai na moto. C'est ça, il y a tout mais l'autre, est-ce que tu as quoi c'est là? Mais oui, il y a un sommet une massage. Oui, hein. Mais il faut que déjà kalaté les autres. Voilà, sur internet, donc si je comprends bien, repas et à journée, parce que je connais déjà repas à soirée, tout le bac à journée, soirée, les gens qui vont là, donc il y a des gens qui repas à pas, c'est parce que ma mère, tout le monde sait faire comment, excuse, tout le monde sait comment faire les macabre et tout. Les gens qui sont importants, c'est ça qui déjà va dire, pour prendre le temps. Il y en a qui n'ont pas de soucis, il y en a qui sont des pistes, normal, on va la mettre à l'eau, il y a tout qui est excusez moi ezaki daya na moto ntango mai etoki makasi azowengila na ye atie na moto azuka baexplication nyonso bokozwa lisusu ntango tokosisa kolia ye moko ozala wana ye mo ozala wana mininga yeba comprendre mininga c'est pas grave donc pour eza te donc kongo biso tozala na biso kaka boeza nango grave te donc oyebi complique non tolongo dana étape awangila le temps paola akanga likayabu makayabu na ye et puis à l'amba. Voilà, je crois que je suis d'accord avec moi. Petit Walou, on va toquer et on se retrouve tout juste après. Comme la maman, la maman, on fait la macaya. On fait la macaya pour la maman. Après, on donne comme on a monté. Si ma poutre a on a dit on a fait. Après ma poutre se fait tellement macaya. Makayabu ngai oui nota yango ya kotokisa ba makayabu de bis na ngai epuis natia yango mwa ndambu ya ngai asali yango mbala moko na comprendre ndo lobi otokisa wana donc aujourd'hui huile natie makayabu après nazwi ba oignon na nga les nanga na temba la temba ba se kalingami oh ndingo sali parce que na mona ba misu so bazo kalinga ba tshaka des pistes de côté côté pistes na kwani
nga atie bepice après kotia makaya. Oui, pourquoi? Parce que eza manière na ngai ya kosalela. C'est raison peut. Eza opesa bali bato mosusu bayeba. Bon, en fait, raison nangi eza no bandi na makayabu parce que yango nde eza vraiment eloko na nga oyo na okalela. Bepice nangi eza bacomplément, eza juste kobakisa. Donc yango na bandi na makayabu. Après na otia mwa mai. C'est mon maïs dans mon pied pour effacer makayabu na ngai. Voilà. On otika yango etoka ndambu. Ko ndenge parce que eza lwa likolo. Ko fasola mbili makayabu eza ndenge ekolo na bino to la bino kana ndenge na. Bon, en fait, o eza ndenge o nga balakisa ngai. Kolamba makayabu eza ba sorte de lait olamba. Mais modèle on a lambi eza moko ya ba façon balakisa. Eza nango kutu or bikolo. Makayabu eza nango or bikolo. Donc biso na modèle na biso tokozoka makayabu ndeza boto tumbi yango likolo ya moto ekoleka nango. Toko kalinga yango kana mafuta pembeni sans kotia bepice ekoleka nango. Ok, pas de problème. Voilà, je crois que cher internaute, les choses sont toujours comprendre quand il va avoir mon âme dans l'ambéliné, mon âme dans la façon de voir, mon âme dans la façon de travailler. Donc, à préférer abandonner ma cave et puis c'est l'embassement, moi il fait. Non, il faut finir les autres toca. Ah oui, hein. Donc, oui, on l'a déjà foufou. On a la. Voilà, alors, Pays moi, si tu es d'accord avec moi, non, c'était la douce à moi pour et puis on se retrouve. Bon, il faut finir ce toki. Ah oui, hein. Comme il a moment, il y a Kolamba Nangai. Aidez, ouais. Aidez, merci beaucoup. Bon, le coup de fufu manioko, on a tiré fufu poussière boé. On fait rien qui tourne assez, na baluson assez parce que na moto au cola monte sur la forme. Fufu manioko ça la passe. Ouais, un peu la vie. Eh, d'accord. Manioko. On a quoi comme ça dans la mpozi na vous. Qui est à la bango atambo maté. Oh, ça. À somme. Takendo, yako aider matozal. Voilà, chers internautes, je crois que vous comprendre que notre zone que les malais parce que alors je crois qu'il reste encore quelques temps, ma carte bébé là. Donc voilà. Alors pour nous retirer comme un malaise, parce qu'il y a besoin de l'eau comme un logo, c'est le côté devant la caméra. Je crois que Peggy peut m'indiquer et on se passe. Voilà, chers internautes, je crois que tout est prêt maintenant. Donc, c'est l'heure maintenant de goûter la nourriture et surtout pour moi, c'est la toute première fois de manger les wangila. Wangila, la française, dans la ligue. Wangila, ah d'accord. Donc, c'est ma toute première fois en tout cas d'en manger. Je crois que Naliana, nous, il va vraiment goût, mais ça, vraiment mieux que de la répétition de ma science. Eh, Paola, les camions au bois. Ah, c'est là, non. Voilà, répétition de ma science, en tout cas, Paola, et ça, vraiment bien. Et ça, la bâtiment, la bande quand on est bandélité. Alors, écoutez, on aussi expliciter vraiment que non. Pendant l'amba wangila, il faut ni expliquer vraiment dingue au lambeli bilo et bandelitis. Bien, merci. Bilo qu'on a fait comme prêt, bon, on a mis ça. Tobanda kina, sombi wangila, sombi tomate, yambuma, ya boîte, ou à chasser wana, sombi ndembi, oignon, sombi aïe. Kib manger, mbisi okauka poisson, mungwa nde yango et lambi biloko na biso. Na bandi na zui mai na tina moto na tuti wangila na ngana bimisi mafuta wana. Mai etoki na zui wangila na ngana tutaki na tie na mai wana ya moto na tiki yango etoki bongo esangani. Après na zui mbisi na ngai na paste na tie na kati ya wangila na nga. Na zui épice nango na tutaki na tie na kati na sangisi yango na tie mungwa. Équipe manger na tiki yango etoka etoki après quelques minutes na meki na moni ke biloko na nge beli nde na kitisi
makayabu na ngai nazwi yango na kalingi yango natie na makayabu na bepisi nzela moko makayabu natie bepisi likolo natie na mwa mai etoki ebeli na kitisi natuti pima na ngai nalambi fufu na ngai ya manioko na bandi biloko na ngai eza prêt toza na table tokoki olia. Voilà, alors, question à Souka avant de bandolia, parce que normalement, que c'est là qui système il y a aussi une biche sur le poisson. Est-ce nécessairement, bah, ça sera un de semi-balé? Bon. Non, ils ont nécessairement, ils ont vraiment nécessairement, on a un gars, il m'a connu le système. Donc, tu as reçu le biche sur le pamba. Donc, il ne sont pas. Il y a tout le côté. Mais on a préféré, bonsoir maman, on a préféré qu'il y ait un biche à Kokauka. Ah d'accord, voilà, chers internautes, je crois que vous avez vite compris l'explication. Quand des balobakena répéter ça, maman à répéter, je crois que écoutez vraiment. On a besoin là, je crois que mon monde est déjà formé. Je ne peux pas encore conclure parce que je peux encore goûter. Après, on va conclure si c'est bon. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon. Voilà. Alors, je souhaite à tout le monde bon appétit. Hein, parce mais que... on peut commencer à la prière, non? Bien sûr. Leur dire que tu peux prier, s'il te plaît. Bon, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh Topesi, merci na moment au Pesibiso. Toi, dans le coup, mon commissaire, na libela. Papa tika ete bisika mbongo oyo ebimi bisika mbongo oyo ewuti nzambe poche wana pambola yango ezala toujours béni. Yawe poche wana ekauka ta mokolo moko te Seigneur Jésus. Tika ete bato bakolia repas au Seigneur et contribuer na basanté na bango. Dans le nom puissant de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Amen. Je redis encore bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Merci pareillement. Voilà, merci beaucoup. Oh, bandolia. Ya. Oh, na goûté na voilà, na goûté na. Na goûté na sans rapidement, hein, parce que là on est ça. Hein? Bon. Il y a le goût ambique, hein? Ouais, ça va. Je valide. Félicitations, hein? Merci. Hein? Donc on va négocier mon lien, mais Monique, non, ça va. olakisa bango ndenge mikolo bakataka fufu bo balakisaka bango nde mikolo bakata fufu biso tokata yango molema suprême Paola. Première fois. Merci ma chérie. Bonsoir. Ah, tu es dans l'émission. Il y a un peu de laboratoire. Le problème de ce pays. Il faut bâtir là, je suis mais là, c'est ça, voilà. Bon, moi, on est dans l'IAT, ce qui veut dire j'ai validé. Le bango, c'est la bonne, qui finit bon, on a senti vraiment bon, on pénal. Senti une rate, ma blessing au baptême. Ça commentaire, il est aussi avec tout le monde. Maman, bon, au consolateur. Grand frère Nanga est né de la famille. Donc il y a un peu de bosso vraiment. Oh. Le banga na oliak. Le banga ko le besu ça. Elingeza. Non, parce que ça autour de ma casse. J'ai pas mangé parce que voilà, le bakino il a la bonne loge par moi senti ça, je sais pas. Ce qui peut épices c'est légué, ce peut être épices sinon ça on est là qui boloté en tout cas Paola triquer. Mais en tout cas, j'ai bon mangé. J'espère que tout ça quand même est bien, je suis pas seule. Na mutwa loba ndenga yo ki to batina ma blessing to balu ki. Donc ma blessing impressionne par rapport à biloko voilà d'abord to koyeba pe ma blessing yo se ko nini parce que façon les lipe wanyila na yebite za mukanga et bon nini okoti yango makasi we na sepe na alambe ngo très et so liango na liaka ngome ya boité
En tout cas, Paola, non. Naza Mouba Pensa, quand vous passez. Mais na lié Wangila, on a petit ma casse pour la manne qui maman. Oh, commentaire exact. En tout cas, félicitations, ma chère. Merci, maman. Alinga bongo. Toleki na junior. Yo tunde ozabona video olobaga eza kitoko parce que eza leki na yo. Te eza makambo leki te eza ko bana bomwana. Nia ba lolesa biso bana bomwana donc comment ba parmi ba plat préféré moro boye ko lengo avec appétit. Donc on moni que ça ni ndenge tikal do ça. Basa ne gombi vide. Moi c'est votre. Que ce pas ça kala na comprendre. Toleki la maman, voilà to conclure na. Félicitations d'abord parce que Oye Kolisi Paola Kolamba parce que ils ont la battu oui. En tout cas maman Paola faut la tikele pena pour Okolamba wangila. Ndenge la kisa ndenge Okolamba yango. Ye moko alambi ngao tunazaki na okuta. Ndenge asa bandaki akuti lo na mesa na dia ntona sepe ndenge mwana ngalambi. Vraiment Paola félicitations. Félicitations pena maman. Napesi papa Jean Tibombo Temingi qui okomona ngo vraiment ma bonne chose. Le film on l'a collé. Quand tu sois mon on film et émission l'a collé. On met ça le film. On prend un petit peu sur Bombo Temingi. Oh continue. Maman va voilà tous les qui na tel ordi ndakomi nzambe na ngai tala kutu na toki na kotoka première fois oleka na caméra première fois olia wangila wayo makambo ezaka ba première fois mais omona première fois akopi olambi yango kitoko makasi tala moni asisa na lia yango nyonso na sipe na makasi donc bravo olambi yango merci. Voilà Paola, après tu as remercié yo. Puis en tout cas toi remercie, merci beaucoup parce que Olambi bien parce que tu vois Babiloko et tout ça là on a sentimenté et ça qu'on l'a ça rapide facette il y a artiste on a vu c'est parce que les gens disent que non artiste on a vu ça baby logoté baby comme ça la tête baby kaka ko tia manza quand ko tourner ba film. Les gens doivent comprendre que non one is ali ils ont facette artistique mais minute je suppose ils ont artistique ils ont ce que facette n'est vraiment normal va comprendre que non parce que Babiloko c'est pas facile franchement il y a poni wangi la parce que tout wana molende tie bimisa mafuta so bimisa mafuta to lingo tika te Paola nanga tika te nga tout en cas oh parce que ben insistance ti et bimisi mafuta en tout cas donc félicitations à elle tout ça la rango pour na biso na buno parce que biso peut tout ça quoi apprendre alors Paola na tikelio quand même lobasuka et pas na yo et puis pesi ba mbote na ona batu na yo et puis amo gentil na ba fanatique na balanda yo merci beaucoup Nadia Makasi merci na sepeli mingi nde tolie biso nyonso tout tolie bien na monde vraiment que basani biloko esili eza te ke tozongisi j'espère que bomona biloko mpenza esili na banzungu na basani biloko esili tolie vraiment bien napesi merci na moto atindeli nga mbongo nalamba le boss de boss Léon boss papa Jean Chiboti kwa papa ya bani belé papa merci beaucoup continuez toujours na ba initiative non au papa kotika te parce que ezo sala moi bien mon robot yo bimisaka na balandaka na banka ndi balanda libana na yesu mo ezate papa tikala kozala te kati na yesu tokos na pesi mbote na bafan na nga nyonso tu ya partout o bolandaka nga o bolingaka Paola talatala la dynamique la démangiscule comme dit l'empereur Modéro Totokani ya benganga la dynamique la démangiscule na pesi bafan na nga nyonso mbote na lela bino ya trop bon continuer toujours na ko benga ba remarque na bino ça la bien na pesi mon oncle bébé ado mambote famille doma mobimba famille maman nanga bande ko maman nanga pesi bino mbote bébé ado ma Albion doma Emmanuel doma Boston doma Mokonza Weston Boston doma noko na ngai donc na lelo ya trop na pesi mbote Nicole Mbamo moi c'est pembe grand prêtre mère moi c'est oncle na nga donc il est vraiment kanga masolo oh akanga masolo mto pata zati
L'ordi elengi ma préférée. Motema ya entre parenthèses. Boy nanga koloba lo belé. Mi. Na boy nanga makam pardon Michel tindela ngai babilo nanga na malembe. Na malembe papa. Vraiment la pesi bato belé. Christophe Mafuta papa na pesi bambo te belé donc ya motema. Brice Fouani na pesi bambo te belé. Ikelele papa na maki. Yetan na obwa ke na talamba moko boy na omula mpandi na ngai donc sala nga mo ba bien mo boy. Ikelele na pesi mbote. Brice judiciaire de la part ya Ikelele na pesi no bambote belé. Maman Mireille Mufundu, maman Eko, maman na ngai ya motema. Joyeux anniversaire maman. Joyeux anniversaire donc profite vraiment de ton jour. Maman na lelo ya trop. Maman Jackie Kibala, Chana terminus de l'amour. Chana terminus de l'amour, la grande dame. Balobi onde mtokangi masolo. Chana terminus de l'amour, na peso bambote belé. Lobi no nyosu ba. Il y a partout boleke belé non autant até donc boleke vraiment ebelé makasi. Pati Milenda na peso mbote belé. Donc ba bisou bébé asikaye donc non to mélite non c'est la to mela. Mais bébé asikaye donc Nora, baleke belé so no manda tanga na craquer. To bino nyonso na peso mbote yo na taille kombote vraiment pardon ko sikate ko tenir nga regarder. Ezali kambangonga webika katolandi butu RKI funa libérer caméraman, na libérer journaliste kende déjà donc à merci beaucoup. Voilà, chers internautes, c'en est fini. Si vous avez vraiment aimé, dites merci à celui qu'on appelle JTT Jean Thibaut, mon patron, mon boss, à qui je dis vraiment merci. Merci beaucoup à toute la famille, Eco RDC Presse, Fanny, Poutou, la Catalia, Daniel Lebika, Papa Dio, Bob Molema, Suprême, Daniel Lebika, Merlin Niwa, Peggy Walunga. Voilà, si vous avez vraiment capté 100% chez vous, c'était grâce à celui qu'on appelle Peggy Walunga. Merci beaucoup. Oh, Bengue, vraiment, en tout cas, Sami Cointreau, merci beaucoup. Patricia Mouandana, Paris, merci beaucoup à Maman Ornila, en Norvège, merci beaucoup à Johanna, la femme, message de la vie à Zapaka, Eco RDCT, Balobi, et Anto Strait, na Suisse, en tout cas, Anto Strait, na Suisse, Chiboabois, il faut comprendre qu'il s'agit de la famille Chiboabois. En tout cas, merci beaucoup à Anto Strait. Merci beaucoup à Maya Madi, à Maya la belle, voilà. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Anto Strait, na Suisse, Chiboba, bien sûr, en tout cas. Souhaiter comme ça, je crois que nous allons déjà nous retrouver prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, avec moi, Nora Kalangelaoui. Je suis pas Nora Kalangelaoui. Devant la caméra, ça sera Fanny Katalea. Si pas Fanny Katalea, Bob Molema. Si pas Bob Molema, Daniel Lebika. Et quand on va retrouver déjà prochainement dans un nouveau numéro, alors souhaitez déjà joyeux anniversaire à nous et puis bye. Anto Strait Chiboabois, tata moi si na biso moko babi donc joyeux anniversaire à toi Anto Strait Chiboabois. Joyeux anniversaire. Wouh! Anto Strait Chiboabois, profite bien de ton jour hein maman. Donc toi là vraiment tu es ici. Tu es ici notre tata. Kenaya Boko, hein? Kenaya Boko. Bonsoir à toi. Maman zo déclaré malgré date au conclu mais maman zo déclaré bien banga abwa kabado manyoso do bado manyoso faut continuer nyonso ba veko nyonso baza na poto na pesi bingo mbote mingi ba bisou bado mabomoni maman ndenga lingakitu famille fia olusi na pesi bingo mbote mingi maman sa tondi wangila dans la mite comme ça bisou bye je suis au bois quitter. Blessing au bois quitter. Tosa papa. Eh. Caroline Mandeke, place aux abambote belé na ngio mingi blessing yeyo olukaka ozana besoin ngaye mwana yo na bosete famille mila mobimba
obaza wana ba obaza musika ba gros bisu bisika bozali na yebi ke ebo kotala o sepela suki nanu wana bye Paolo pesi numéro de téléphone te numéro nanga ya téléphone ezali plus 243 89 40 46 091 plus 243 89 40 46 091 wana eza numéro nanga privé donc mutu moko tayamba yango so obengi alingali awangila abengi nga numéro wana donc nakosalela yango kolia yango bien vraiment tanti Nora s'il te plaît Lydia veut pleurer. Lydia, vas-y, non? Parle, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je remercie ma maman pour ces beaux repas. C'est très, très délicieux. C'est pour cela je vais les remercier. Napesi bambo tenanga papa kelele, pas maki kelele. C'est bon, ça va. C'est tout? Bye. Voilà, chers internautes, voilà les ala qui moi il y a Paola, Lydia donc ouais les fruits. Il y a Paola, mais un système en français bon ou bien en tout cas j'aime bien. Tu parles bien français hein ma chérie. Merci. D'accord. Voilà, prochainement dans un nouveau numéro. Merci.